on dit pas on passe pas de toi. C'est mino pour te la radio de Zambrala, c'est mino. Yango. C'est mino. Pourquoi pas te faire moi la boga. To la sande ba lamba biloko ba nini ba twa mo. Lega tele magate mo. Zama courage. Yango. J'ai la bazoya. Yango. Aumela simba nzete aumela. Yango. Azwa mibu. Yango. Mais biloko to moni biloko eleke bele bondi ga fête sa mariage. On li bala ta anniversaire papa. Maman bonjour. Moi li loba yo. Maman leki bamboko banki Kevin. Leketu. Faut ba leketu. Sur to mona biloko eleki bo eza fête sa mariage to anniversaire. Eza ni anniversaire. Est-ce que mungu ekoki? Mungu ekoki kitoko papa. Soko meka. Yango, chato meka. Yango. Mutako ki matele lo ti tongo sa. Kitoko. Merci. Bonjour Yaya. Olobi. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a? Tala koto. Au rôle bani na ba otala yo. Au grand frère base. To salaka. Oh ni no sala. Bazo bomona ki boshanda o sala pati nango. Yango siko na sali siko musala nango sini. Tira o kalinga soko liango moko eba. Kitoko merci. Leke le retongi to ebe ça fait sa mariage ozo balo bombeli biso. Pour fête anniversaire biloko ebele bo. Vraiment. La qui ça tombe fungola to mona galeke leke. Les anniversaires na yé parce que soleil na code mboka. Yango. Code mboka be ko leka bongo te. Il faut saler ba dédicace. Yango. $10,000 na makini. $8,000. 10,000. 10,000. Ah ouais. Bon anniversaire. Oui, bon anniversaire. Mais $10,000 na batu ba lango. Bazo balé lango mais yé après si pour fêter. C'est 17 champagne, tu peux imaginer? Non. 17 champagne. 17 champagne. Yango fête ça ma bebo et donc fêter ti lobby na 14h. Depuis lors de Jésus là maman na nenga système hein. Ouais. Ti lobby na 14h. Ti lobby na 14h. Tu l'as mis à 14h. Oui, tu l'as mis à 14h. Alors on va dire ni partenaire manager tu yo moko ndenge omonique makambo eso le kabo na yo moko eso salone tolembi déjà banda tomote ya wila yo fêter $10,000 la pesio baso balelango 10,000 vraiment yo ali boma poto o fêter ya wili tellement na okela ba chifle ba kota ni eyo nga prise à charge nga hôtel nga mamno songa elamba nyonso walati Willy Musheni talu alpesi nga so olobi nini pona ya Willy Musheni na il est fort takala étant le monde ay 53 kilos Elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata Ndeko mama tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa mpe papa te koyoka soni te benga merve basolution mpo azali na baréponse nyonso ya mituna na yo merve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo totisami na baproblème na foye na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve basolution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve basolution batika yo Du nouveau au Canada, Yasika Eye, Bana Canada, palme d'or, carotino, huile de palme raffinée riche en vitamines A et E, rajeunit la peau et fixe le problème des yeux. Carotino sans odeur, ni fumée, ni mousse. Produit de Mwanamboka Yulu Connexion, déjà disponible à Montréal. Pour tout contact, Bobenga Naba numéro Oyo. Palme d'or, carotino, et Kangi Masolo. Okoki kolambelango misuni, bandunda, nyonso, et koleka kitoko. Maman, pona belubu na bino nyonso, bobu kanate, ezali kitoko makasi.
mpona kosepelisa papa mpe libota mobimba. Palme d'or Carotino eye eloko ya mwana mboka toujours kitoko. Palme d'or Carotino, l'huile de palme qui nous convient. Palme d'or Carotino ebongisi elubwa ba mama e. Carotino kitoko makasi. Tembele tele to bala raté. Et bah c'est ça. Yo, c'est juste. Bah moi une belle famille. Donc il faut un anniversaire. Alors on a travaillé on a fait mais bail la bien non. Bon, on dit pas le on passe au pas de toi. Bah revenez dans mon PR. C'est bien pour te donner la radio de Zamgrala, c'est bien non. Yango. C'est bien non. Pourquoi tu fais les moi la boga. To la sande ba lamba biloko ba nini ba twa mo. Lega tele magate mo. Zamo courage yango. Jela bazoya. Maman bonjour. Moi liloba lelo anniversaire à Leketu. O loba yo sana n'est pas Leketu. Patolobi mi to komi casser par. On continue à loba. Bon, toi les segolelo qui vit l'anniversaire on a hier. Donc c'est peli pene Willy Michel Moucheni maramba sali vraiment aumela. Yango. Aumela simbanzete aumela. Yango. Azwa mibu. Yango. Mais biloko to moni biloko leke bele bon dire fête sa mariage. On li bala anniversaire papa. Maman bonjour. Moi liloba yo. Maman leki bamboko banki Kevin. Faut le voir Leketu. Si vous avez biloko leki bo eza fête sa mariage to anniversaire. Eza anniversaire. Est-ce que mungwe koki? Mungwe koki kitoko papa. Soko meka. Yango chato meka. Yango. Mutakoki matele lo titongo sa. Kitoko. Merci. Bonjour Yaya. Olobi. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a? Tala koto. Okolo bani wa baotala yo. Au grand frère à base. To salaka. Oh ni no sala. Bazo bomona ki bosonde o sala pati nango. Yango siko na sali siko musala ngo sini. Tira okalinga siko liango moko yeba. Kitoko merci. Voilà que les retombons on a déjà ils ont salonné une contre pression mani. Ah. Mais là que les retombons tu ça fait sa mariage aux balo bombeli biso. Pour fête anniversaire biloko ebele bo. Vraiment. La qui ça tombe fungola tout le monde a leke. Ah, so chaud ata yo moko. Makemba tout le monde bonjour koto yo. Bako quoi? Oh les gars, tu as une famille, les gars. Oh les gars, tu as une photo. Koko kolobani ni pona fête à l'école tu moi lilobe ça la bien na ba ba la na poto par-ci par la monde entier. Koko moi liloba. Na sepeli mingi. Na ndenge la que tu as béni sur la fête na anniversaire. Merci na muto asa ile fête. Ya Willy Moucheni. Code Mboka. Aumela. Yango. Aumela. Faut bien terminer par trop. Sonde babiloko ezolegela bato eza fête ya libala leke chozo bala bobombi to eza fête anniversaire pour biloko ebele ko. Les anniversaires na yé parce que sur na code Mboka. Yango. Code Mboka be ko leka bongote, il faut saler ba dédicace. Yango. $10,000 na makini. $8,000. 10,000. $10,000. Ah ouais, je bon anniversaire. Oui, bon anniversaire. Mais $10,000 na bato ba balela ngo. Bazo balela ngo mais yé apesi pour fêter. C'est 17 champagne, tu peux imaginer? Non. 17 champagne. 17 champagne. Yango fête ça ma bebo et donc fêter tilobi na 14h. Depuis lors déjà zola mamakaka na nenga système hein. Ouais. Tilobi na 14h. Tilobi na 14h. Tilobi na 14h. Oui, tilobi na 14h. Ya Willy Moucheni. Osali biso mabe hein. Ya boezala te. Jibe bien na mukulu souverain. Osa papa chéri motopamba. Karine Mokonza comme là on te la baronne no akomita na nzela. Ana nzela yango. Yende mokonzi ya ba mama.
Maman là. Tracy. Anniversaire à quelque chose au bâtiment. Anniversaire les ketchup moucheni. Bah lui chou junior. Il y a pas comme les ketchup moucheni. Sur salon de comment on a battu belé boy. C'est un plaisir à trop. Bah lui le jour moi 0. Toko ba na ba ye ba Tracy on a les ketchup ba ndenge ni yebisa ba ba ye ba nan. Partenaire. Les ketchup. Alors bah on ndenge yo possibilité. Les partenaires ils sont manager tu yo moko ndenge o monike makambo so le kabo na yo moko zo salon to lembi déjà pas net tomate ya wila bi ofete ni $10,000 la pesio ba so ba le lango diki poto vraiment yo ali boma poto ofete ya wili tellement na okela ba chifle ba kota ni eyo nga prise à charge nga hôtel nga mamno songa elamba nyoso walati Willy Musheni talu alpes ni so olobi ni pona ya Willy Musheni na l'élève fort takala dans le monde 53 kilos aïe merci tozota j'ai les choses et so salonné ni comme on a les ketchup za na bina nanu to mona déjà te bina ta mwana to mona moi équipe nationale qui avait pendant les ketchup autrement dit papa Malongi pendant Musheni autrement dit oh les ketchup comme Musheni oui oh ah babi ero non ba dolamba to ni la melaka dolamba mais babi olamba va fête yango to meka d'accord quand eza Kano. Les gens sont invités, ils n'ont pas de la bateau qui va te baser. Invité au. Ah. Mais tout le monde y est là, le bagage est au lamba. Dans un cimetière, on a plus de stars, on s'est pépé. Dans un nouveau marié à Biri. Dans un chef Mokondi. On dit que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Junior Diasso. Junior Diasso. Adam Salé Magaga anniversaire avec ketchup na fête anniversaire zo les gars mariage donc non mo bon rendez-vous na soir couple mbele ngapé souhaiter ba joyeux anniversaire couple mbele ngate pour ba souhaiter ngaso papa Chira confirmé papa Chira bela na kombo babotanga kombo na mipesa kombo famille chaka kombo tele chaka joyeux anniversaire à toi Kevin Panda leke tu papa Malongi papa Chira confirmé aussi wa les gars na pour le man au côté ça papa Chira confirmé abi joyeux anniversaire à toi na moi na mission musuté papa Chéri oh kaka papa Chéri mais yo to mo la kotangola c'est le scramper souhaiter nga et quoi le comité yo to mo la koza na ba déplé qui pomba ozana ba depuis pas 50 na moi na ligne te ma souhaiter nga Robinho a souhaiter nga Nané Kambi Ridi Lumbe Arnaud Dilumbe va te belé bon ba journaliste internet et à part équipe nationale belé il va voir me passer depuis Paris je vais c'est un bali pas à na 6 na Paris pour le moment c'est nani pour pas le passer là ça polémique ça pour bien l'équipe maïla pas na poto qui nda sala mami ozo ça pour ça polémique votre on a poule on a pas na nganye on me pas finir na site on a fini bon tenga kayo quand on a le balanga te oui mais on a nyampoule on va finir site on va finir oh yo autant on nyampoule o te ka nyampoule o sala site on a pas ça succès quand tu vas finir na site non au monde mais on lo baté on va misaka impoli parce que l'internet ça se passe comme ça noli kepa nanga o yebinga bien kitoko de la fonctionnement mais surtout on a fait quand même tous en enseignement pourquoi Rafat
Coco Arafat, grand frère Ken. Au benga na téléphone, na la kuna food market. Au benga alors j'ai le show na linga quand ça petit chamon sur la bien. Na bi que comprendre ma. Je sais, c'est la chabo et un solo qui est chua. Oh, c'est la chua. Yango. Oso Coco Arafat na lo bo oyebi parce que na benga o te yom to benga Coco Arafat na même la numéro. Non l'accent. Au benga ngo solo na petite tia tika la polémique Ken piana parce que ta boza famille. OK la bomba moto. Bagabo misanga moto bo reko bandela ba bêtise. Ken ngono fingo kitoko no finga na Angel no finga famille no finga mo butu. Mo bo banda guerre. Ngana ka prête à tout. No bandela guerre tina suka. Ngana ka mwana nzala tima na sala ka eyebika ngana famille mo bimesa la mboka mali mama nga hero. Minu na yana malili mama nga. Misapine maboko yana mboka malili. Papa nanga ana mboka malili ero alati manteau. Maman nanga famille nanga mobima na kina nga moko. Et puis j'ai une chauffée à parcelle, n'a vu le son le pont, tu n'as vu la saga ma basse et binga son le pont tango. Ne se voit pas la caméra. Donc quand ça n'a pas dit la vérité la fait. C'est bon, je suis la petite sœur de champagne à faire. Dossier. Quel piano? Dossier. Kemba. Oui, c'est une bande de la guerre. Na banga na mutu te na bande de la guerre tina suka. Coco Arafat excellent qui n'ont benga na téléphone parce que ba message sur la TV Coco Arafat. Ba message na yo la vidéo ezo ya. Non la message à Coco. Alors Ken fait grave. On est commencé na do pardon. Kana ka prête à tout na rando. Pour na rando na benga te ngandi ngana ka fiona bundara seul contre tous. Nga. Ta benga te Karine yaka wada yaka te ngana bundara ngamoko. Après ngani la benga le ka tu ko epole nga. La rano mbanga okima. Na banga le te pas se faire bala la bala kaka bala bala kaka ndena za ça c'est que j'ai chaud. Alors Ken parti de Kemba. Na ba vidéo sous okima. Pour temps dans la deuxième guerre. C'est la bombinine. Fais gaffe. Imbécile idiot. Ouais, bon. Vous comprenez, j'ai là. Ils ont qui Ken déjà cité dans Syrie, alors je suis sauté. Après il y a un retour moi j'ai le show mais c'est bon on a parti où il est à Changa. La douane anniversaire donc. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.